te bandeko balandi vous voir télévision na bino bosuli bakwe Rolanda télé matin na biso ya mokolo ya lelo na ndenge boyebi vous voir télévision ezali télévision ya bosomi télévision ya bwanya télévision ya mayele pona baindo et na télé matin na biso awa toyaka na ba sujet belé toyaka kobeta masolo awa toyaka kosolola tosololaka nini toyaka na ba sujet oyo toyaka kotalisa bino bandeko balandi na tinete tokabulaka yango po boyeba nini oyo télé matin ebombeli biso na télé matin ya mokolo ya lelo tozali biso moko te tozali elongo na co-présentatrice na biso nengwa Senga Lukifimpa bango te matolingaka bango mingi na bango nde toyeba ko animé télé matin na biso ya mokolo ya lelo nengwa Senga mbote na biso mbote ndeko ntimba pe mbote na bandeko balandi ni totalisi bandeko balandi boza tellement nengwa tolingaka mingi na kozala na bino na lolenge na bino na kolata na bino lelo susu lati kitoko toluli bino makasi kitambala na bino wana vraiment à l'africaine kaka matono mingi biso pe toluli bino makasi bozalaka na baluki ya bino moko matono mingi seka na bino ezani biso seke na biso vraiment ndenge bomoni bo chemise oyo ezaka nde bomoni eza na deux temps toza na tissu et puis toza na bazin oyo babengi bazin riche et puis na ba bouton na biso pe ekeseni kaka toza na ba bouton bakeseni sango wana ezali artiste maître Mombasu, autrement dit nouvelle technologie bango nde balatisaka biso nde omoni batoni kitoko boye wana esengi tozongisa matondo na maître Mombasu nouvelle technologie kuna bazalaka elongo na maître Bumba artiste tobosani te maître Sukama elongo na bango nde bayebaka kolatisa nde ozomona boye ndenge boluli biso wana matondo penza tosepeli matondo mingi bandeko balandi ndenge bomoni table na biso eza décoré na baverre na batasse oyo ezali kaka ndenge biso tomelaka awa café na télé matin na biso tomelaka café wana po esunga biso tokanisa malamu to réfléchir malamu mpe na ndenge boconstate tozali libanda tozali na fond naturel esengi tozwa mopepe po biso na boyindo bateya biso vraiment naturel faut toconsommer naturel tozozwa mopepe nde mpe bozoka makelele ya bandeke wana ezosala malamu vraiment nyonso wana ezali kaka po nyonso eleka malamu na télé matin na biso ya mokolo ya lelo kasi café oyo tozomela mokolo ya lelo botondi moto alambeli biso yango ezali Nengwa Senga Yula autrement dit la reine de Ndinga bango nde basungaki biso na eteni wana mpona kolambela biso café oyo tokomela mokolo ya lelo Nengwa Senga bokomante nini na esika wana tokozongisa kaka matondo epai ya Nengwa Senga Yula mpona kafa mokolo ya lelo matondo mingi tokotamba moko na mozindo ya télé matin na biso ya mokolo ya lelo na télé matin mokolo ya lelo tozali na 4 sujets oyo tokolekana na kolobela awa oyo tokosolola elongo na bino bandeko balandi kasi tokozala biso moko te tokozala elongo na bainvité na biso tokobenga na tina ete baya kolimbolela biso na basujet oyo tozali na yango sujet ya liboso ezali nkota to langue sujet ya mibale ezali tombola sujet ya misato ezali droit de l'homme pe sujet ya mine ezali inconscience elongo na bainvité nde tokoyeba na ko solola mpenza malamu na basujet na biso ya mokolo ya lelo po tokota mbala moko na sujet ya mokolo ya lelo ndenge asenga toko sujet yambo ezali invité ezali nani invité na biso ya sujet na biso liboso tozali bongo na tata mopepe moko mopanzisi yango oyo alekaka mpona kolimbolela bandeko calendrier africain lelo mpe azokomela biso awa toyambi po alimbola calendrier soki tata mopepe bazali pre bakotela biso na plateau na biso ndenge nengwa na biso tolingaka mingi batalisi biso mpe toprofite balimbolela biso manaka na biso ya bayindo bango wana bakoteli biso na plateau na biso mbote ndeko mopepe mbote tata Ntimba mbote Nengwa Senga mpe elongo na bandeko balandi totondi bino botondi na ndenge boyanoli na bobengisi na biso na tina ete tobengisi bino mpo tosolola sujet tozali nango ya langue oyo babengi nkota me kasi yambo tokota na langue toyebi ete na bandeko balandi bayebi ke bino bozali mopanzi sango oyo bino boya kopesa biso mokolo ya malelo
kasi bolimbola biso nanu manaka na biso ya bayindo ezalaka lolenge kani na ndeko balandi mpo basosola yango malamu matondo mingi ndeko Timba, matondo mingi mpe lisusu na bandeko balandi toyebani tobomonaka biso na kati ya Vuva mu télévision na émission mokolo mwa lelo oyo elimbolaka bongo manaka na biso bayindo nde bomo mesano tolobaka ete na kati ya émission mokolo mwa lelo ezali esika oyo toli koya kozwa lisusu boyebi ya manaka na biso bayindo na kati ya calendrier africain pamba te bato na bato bazali na lolenge na bango batambolaka na nzela ya calendrier nde ezali kosunga biso tokoka koyeba lolenge nini mpe esengi na biso tokoka kotambola po ete lelo tobungisaki ya biso toli kosalela bongo calendrier ya bapaya nzoka mpe ya biso calendrier na biso boyindo ezali yango wana na nzela ya Vuva mu télévision na nzela na esungi ya nzela mpe na nzela ya émission oyo ezali esika toyoka koyekola esengi toyeba ete na molai ya calendrier to na manaka na biso calendrier africain ezali bokoko na biso bayindo ezalaka na mikolo minei na kati ya poso 4 jours na kati ya semaine lokola epai ya bapa ezalaka bongo 7 jours tozalaka na mikolo 28 to tuku mibale na mwambe na kati ya sanza 28 jours epai ya bapa tomonaka misusu 27 28 29 30 31 epai na biso tozalaka kaka na 28 jours na kati ya sanza mpe na kati ya mobu mobimba tozalaka na mikolo kama misato na tuku motoba na minei 364 jours epai na bango tomonaka ere moko 365 366 ezali suite mpona bamwa mosusu mpa na bango evariaka or biso ezalaka kaka 364 pamba te bamwa na biso evariaka te mwa na biso kaka na 28 jours ndenge ekelamela mpe ndenge ezali mpe lisusu na kati ya sanza to na kati ya manaka na biso tozalaka na oyo tobengaka popeme ezali nini semaine tozali bongo na basemaine sambo 7 semaine na kati ya sanza mpe tozali bongo lisusu na basemaine 91 to tuku libwana moko na kati ya mobu mpe lisusu na kati ya mobu tozalaka bongo na basanza zomi na misato oyo ezali bongo 13 mois mpe ezali bongo na bileko mitano oyo ezali bongo 5 saison wana ezali lolenge calendrier na biso ezalelaka ndio tulubaka ntango nyonso ke na nzela émission oyo ezali esika tokoya kozwa boyebi ya koluka lolenge kani oyo tokoki koyeba mpe komaîtriser calendrier na biso kasi mikolo mpe na kati ya calendrier na biso eza na bakombo nango lokola kuna epai ya patriarka lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi epai na biso lokola toli kaka na mikolo minei mokolo ya liboso ezalaka bongo compte eli mokolo ya ebandeli na kati ya manaka na biso mokolo ya mibale ezalaka bongo nkenge mokolo ya misato ezali bongo ntsona mpe mokolo ya minei ezali bongo nkando wana ezali mikolo to bakombo ya mikolo na biso na kati ya calendrier africain na mwa mokuse oyo tokoki kotalisa na bandeko balandi kolandela manaka na biso yango wana kasi toprometaka bango ke ezali na mokolo oyo tokozwa mpenza manaka mobimba na ntina ya kolimbola na mozindo makasi ndenge nini calendrier na biso ezalili batonomi bandeko balandi wana balobi ezali kaka flash batalisi biso manaka na biso ya bayindo kasi awa mingi tobengiselaki bango na ntina ete baya kolimbolela biso langue to nkota elakisi nini to ezali nini kasi ndeko mopepe na bomesoni ya tele matin na biso tozalaka na café ezomona tasi ezali biso na bino wana ezali tasi topesi bino café na bino na ntina ete bomelaka mpe bokanisa malamu tokoti na sujet na biso ya mokolo ya lelo tokokabola na bino elongo ya langue ndeko mopepe langue ezali nini matono mingi kaka ndenge bokutaki koloba na ebandeli te kota langue eza kaka na lokota ya bapaya yaka na kota ya bapaya langue mpona bosola malongi ezali kaka nkota na lingala kasi ntina na yango mpenza ezali nini na esika bato bafandi to na société matono mingi ndeko Timba maswama nkota to mpe bongo langue mpona bososoli ya malonga epai ya bandeko balandi ezali na ntina makasi mpo lelo ntango ngai na yo tozosolola boye oyo ezosala ke yo yoka makambo ngai nazoloba nga mpe nayoka oyo ozoloba ezali suite ya nkota oyo tozoloba biso mibale mpo esalaki ngai na ndenge asenga toyokana oyo alobi oyo ngai nalobi ezali kaka suite ya nkota ye koloba ke na nzela ya nkota ezali esika oyo ezopermettre biso toyokana tokabola makanisi tosala makambo pamba te soki tozoyokana te
Et que ça la passe pour to ko bongo komonisa eloko toza nango posa ezali na ntina makasi soki ngai na yo tozoloba nkota moko oyo ezobala na te ndakisa yo ozoloba nkota mosusu ngai kokota mosusu oyo ngai nazoyoka te maye ozoloba oyo ozoyoka te maye ngai nazoloba c'est que difficulté ya koréaliser makambo toza nango posa ezali donc ntina makasi epai ya bato nkota ezali na ntina ya makasi mpo eza kosunga biso toyokana na nzela ya koyokana tomonisa oyo tozali na yango na kati ya makanisi na biso kasi ndeko mopepe influence nango mpenza ezalaka nini matondo mingi ndeko timba maswama tokozonga nanu na ebandeli na bokelami ya mokili ntango lobi influence ezali mpomba te nkota yango ezali eloko oyo tata oyo akeli kolona sende apesaka bato seke ntango apesaki yango eza na ntina tata oyo akeli kolona se tata mokeli akela bato na bato akeli balopusu ya bokisi oyo tozali lelo biso bayindo lopusu pembe lopusu mosaka lopusu motane bato na bato na mabele na bango na lolenge ya kozala na bango bato na bato mpe na bankota na bango influence evandi na kati ya nkota ezali kosunga biso kaka na mosuli te ntina molimo mpona kozala en collaboration to en contact na milimo na biso pamba te lokwa toyali na kati ya mokili na biso bayindo e tozali boye biso bayindo bankota tozoloba ezali bankota ya biso ekopermettre biso tozala contact malamu na milimo na biso sikoyo soki nde tolobaki na ebandeli soki olobi nkota ngo ngai nazokoko comprendre te ekozala biso difficulté ya koréalize makambo toza nango posa esalemaka mpe lolingi oyo wana ntina monde spirituel na nzela ya losambo na nzela ya contact avec nature soki nazali kosambela na nkota na nga te makambo na nga wana ezali mpasi mpo ekokisanga mpoma te baye oyo nazali kodrise losambo na nga baza bayeka bayokaka bankota na biso ndakisa biso bayindo na molongo molimo toza na bankota na biso toloba soki tozwi ndakisa exemple awa na kati ya mboka na biso kongo pamba totamboli te na mokili mobima toyebake bankota nini oyo ezali me na kati ya mboka na biso kongo toyebi ndakisa toza na babikolo ya bokeseni ya ebele banduba baswahili bashebele bamboshi bakongo banandi babembe toke na ngambo toke balare bikolo ezali ebele seke na kati ya bikolo oyo ezali ebele wana bato na bato mpe na nzela ya mabota na bango bazali na bankota na bango balobaka bazali na bankota na bango balobaka kasi na ntango tosangani biso nyonso na kati ya mokili to na kati ya ndenge tata mokili akeleli esengi mpe biso tozala bongo na nkota oyo tokobana kosadrese na yango epai ya tata mokeli epai ya milimo na biso wana ezali parenthèse mobimba tokofongola yango soki na manaka oyo moyembo opesa bato kofungolaka soki na manaka oyo teta na manaka ya nsima tokoya kasi tokota na kati ya influence ya langa yango tozolobela ntango ndakisa bino tata timba maswama bolingi bosala contact na milimo to bozali bolingi kosolola na tata mokili na kolika te okokende ntango mosusu koloba na kota ya bapaya okende loba na kota ya bapaya te ozwi lakisa français to anglais to latin osali okoloba na kota na biso ya boyindo kaka kota na bino te ya ekolo na bino te kasi kota ya boyindo oza mokongo okoloba mpe na chiluba eza kota ya boyindo eza kota ya boyindo okosambela chiluba okosambela lingala na kishelele na kimboshi na kilari po biso nyonso ali bongo bayindo po bokeseni wana ezalaka ntango mosusu naloba biso moko ani tografisaka yango ke mo baparti pris moko boye mo tribalisme moko boye te biso toza bayindo kasi ntango balobaka langue maternelle elimbolaka nini matondo mingi ndeko timba maswama langue maternelle soki tokotia yango susu kaka na nkota na biso na lingala mpo bosolo ezala malamu langue ezali kaka nkota oyo tozolobela awa maternelle ezowuta kaka na bomama otoyoka balobaka paternelle maternelle paternelle botata maternelle bomama donc tolobi langue maternelle yango bakaka te nkota ya bomama donc ezali nkota oyo kaka mama asololaka yango ebandeli na mbasi nde basenga bino bozali mama yango bazotalisa awa eti ete langue oyo kota oyo ya liboso mama asololaka na mbasi na mwana sikoyo epinalité na bino ezalaka mpe kaka bongo kolika eza bongo kasi tokokaki mpenza kotuna motuna epai invité na biso mokolo malelo ndenge bolobi langue maternelle eza nkota ya yambo oyo mama asololaka na mwana na ye
lelo tozomona bamama ebele oza africain oza awa na Afrique oza na difficulté ya koyekusa mwana na yo langue maternelle oyo ya yo ya kiboyindo ozolobisa mwana na yo français toyebi te ndeko mopepe bamama wana toyebi te toli nini bokopesa bango to wana mpe eza mpe kaka langue maternelle oyo mwana wana esengeli asimba matondo mingi tozongana na mutuna ya koyanola ndenge asenga toli tokokopesa epai ya baboti wana tozongi kaka na mutuya to na mama ya likambo ya lelo oyo tozolobela mingi nkota tolobaki na mutuna ndeko timba tunaki atuni influence nini ezali na kati ya nkota eza mpo baboti oyo wana bazangi koyeba soki bayebaki ke grâce ya kota nde ezali kopermettre na biso tose communiquer na milimo nde bakokaki te kolakisa bana ta mosusu bakota ya bapaya mpo tolimboli yango awa etie na nzela ya nkota ezosunga biso na communication yango somona ebele ya bana abotami aye na bilembo na ye kasi ezokoka kosala te suite kaka ntango mosusu ya nkota oyo moboti na ye ayekusi ye wuta ebandeli ya ntango mwana wana ezangisi ye koyamba badonné spirituel po akoki kosalela yango mpe makambo ya ebele na kati ya société na biso nature na biso esengi baboti bayebaki nature na biso elobaka nature na biso elobaka contact wana azosala na nzete ya manga ifo nabenga yango na kombo ya nzete ya manga nzete ya lilala fo nabenga na kombo ya nzete ya lilala nzete ya safu fo nabenga na kombo ya nzete ya safu po ete azovibre na kati ya vibration na ye ya safu ya manga ya lilala ya avocat ndi yango kotransmettre nga mai oyo ezali na kati soki epai na biso baboti oyo toli kolobisa bana na biso bankota ya bapaya ezali suite ya kozanga koyeba yango nde esalisi biso mai wana toyeba ke toza koampeshe kopekisa milimo ekoka koinspire bana na biso bakosolola ndenge nini mpo ya momene mwana akila esingi azala contact na nature soki akokota na contact na nature yango na nkota nini akoya koloba français akoya koloba anglais akoya latin tokoyokana te matondo mingi bandeko balanzi wana ezalaki invité na biso oyo aye kolimbolela biso sujet na biso ya nkota to langue kasi tata mopepe sujet na biso ebendi suka soki bozali na moko oyo bokobakisa banda 1 minute ekozala malamu matondo mingi tobosani koyanola bino ntango botunaki soki wana mpe ezali bongo langue maternelle mama ayebisi mwana ye français soki ezali langue maternelle lokola ezali nkota ebandeli ezali langue maternelle kasi na kati ya libebi mpo tolimboli ke esengi baboti bayekusa bana bakota na biso soki moboti azoyekusa mwana nkota ebandeli français eza langue maternelle ya ebandeli kasi ezali langue maternelle ya libebi mpo na biso bayini donc mpo na biso esengi bankota nyonso oyo esengi toloba na kati ya bandako toloba na kati ya mokili ezala kaka bankota ya biso moko bayindo conseil to liloba ya suka mpona kokabwana na émission na biso ya mokolo mwa lelo ezali kaka kosenga na baboti na bazali kolanda biso na ntango oyo tokoka koyeba ete kozala ya moboti ezali responsabilité mobimba oyo ozali na yango epai ya mwana raison pour laquelle balobaka baboti bazali banzambe ya se seke nyonso oyo mwana akosala lobi ekowuta nano ya liboso epai ya baboti ekowuta liboso epai ya baboti tolakisa bango oyo esengi tolakisa bango toleisa bango esengi toleisa bango tomelisa bango tolatisa bango toenseigner bango totangisa bango oyo esengi oyo ekokosunga bango mpona lobi na bango kasi oyo totangisi bango ya bapaya tolakisi bango ya bapaya ekorendre bango lobi bako kozala na pasi ya koyeba te nini esengi na bango kosala mpona bomoi na bango ya mokolo na mokolo matondo mingi bandeko balanzi botolanda na mokebi nyonso invité na biso na ndenge balimboli biso sujet na biso ya langue nde bongo yango ebendi suka ya sujet na biso mpona mokolo ya lelo atako batalisi biso ete sujet ezali monene mingi kasi bakozonga nsima na ntina ete baya kolimbola biso yango lisusu malamu malamu kasi soki tozali elongo na régie bobalanse nzembo moko oyo tokoakompagne invité na biso na ntina ete batika biso na plateau na biso tolanda nzembo oyo
na pouvoir pe opposition bamangomba bajournaliste bamusicien bacomédien bacommerçant pe basportif toyoka mpe nanu mawa mpona bandeko na biso ya ester Congo eza ya bakongolais eske bana Congo bazoyebaka mboka na bango eza menase banguna batie miso na kita ya Congo ye bakoboma ndenge balingi bakodeside ndenge balingi Congolais e bakobatela Congo ye biso ba oyo tovandi na ST tozali kosala mpona bitumba ezali na mboka tozali komona distraction butu na moye bakermese bakonsere bapiknike kolia na komela distraction lokola mboko eza na bitumba bandeko nanga bakongolais toyokana malamu soki ovandi na ndako na salon ozali koyoka miziki mpe komela biere moto epeli na chambre ya ndeko na yo okokontinue komela biere mpe koyoka miziki to okoluka oboma moto oyo epeli na chambre ya ndeko na yo ambiance oyo tozali kosala awa na Kinshasa mpe na baprovince mosusu eske ezali kolakisaka mboka ezali na guerre to tozali na susi ya bandeko oyo bazali kokufa na guerre mawa mingi depuis tozwa b'indépendance en Afrika bitumbe koma pamba pamba bonini minduki esalamaka na kote bomaka bato se na Afrika eske eza normal totikana nokosakana tofongola miso tolongwa nanu na distraction etumba ezali ya biso nyonso bana Congo etumba ezali ya biso nyonso bana Congo poso moko ya mwindo totika kosakana bitumba na esa Congo ebanda depuis tozali panda ole na sozini ezalaka nini na Congo tozali kokufa butu moi plus de 10 millions morts na Congo tina ya oni nini awa na Congo bandeko oyoka nanu likambo oyo soki moto ezali kopela na chambre yo ovandi na moningano na salon oyebisi na ye ke asunga yo mpona koboma moto oyo ezali kopela ye alobi nga naza kaka wana mpona kotala ndenge moto eza kopela eske komona ye moninga malamu biso bana tolobi boye tokufi bebe
loposo moko ya mwindo totika kozakana Dizela biso bitumba toza koboma na biso likambo yebani ntina te mwana kongo ntelemani fongolani miso bolingo luzolo toyokana tosangana famuki mango yokela biso bala kongo mawa tobika ndolongwani na mpasi bandeko nanga bakongole lianzi kutu ekoti na mosapi nzoto mobimba okolala te na butu oyo na nini guerre ezali na este ya mboka na biso kasi biso awa na kinshasa mpe baprovince mosusu tozali kovivre normalement lokola likambo eza te na mboka na biso makanisa kokabola kongo ebandi lelo te o banguna bakokana nzambe bakermes babar ambiance lokola likambo eza te na mboka tosengi na Lumumba Mzee Kabila bopesa bokasi na mapinga na biso tolonga na etumba oyo matondo mingi na régie na élément bu balancer mpona kobimisa ndeko mopepe o auto limbola biso lelo nkota nde tokoti na deuxième sujet na biso oyo ezali tombola ndenge asenga tema nalingaka bino mingi tolingaka bino mingi nini bokobakisa mpe bokota invité na biso oyo akolobela biso tombola invité na biso ezali nani matondo bandeko balanzi wana bozomona mpe ndeko mopanzisi yango Nengwa Bundu azali kokotela biso na plateau mpona koya kolimbolela biso tombola ndeko Bundu soki bozali voilà bango bakoteli biso na plateau na biso bandeko balanzi bango kombo na bango Nengwa Bundu Ndobe bazali moko mopanzisi yango na kati ya Vuva mu télévision tobengisaki bango na tina te baya kolimbola biso na sujet na biso oyo tokolobela tombola tombola ezali nini elakisi nini bato na mingi Nengwa Bundu tobengisi bino awa mingi po tosolola na sujet na biso ya tombola mais tombola oyo tobengisi bino ezali tombola ya gel autorité mais kasi ezali tombola ya elamba ne est-ce que kolata tombola ezali nango malamu matondo mingi tata Ntimba Maswama kolata tombola ezali malamu to pe mabe na lolenge nini soki tolobi kolata tombola ezali mabe biso moto yebi ba possibilité na biso oyo tozali na yango et puis lolenge nini tozali ko vivre
bamoyen vraiment eza te yango wana ezotinda moto akoma tinda kokende koluka elamba oyo moninga na ye moto mosusu alati mpe atindeli ye baposibilité wana soki olobi ke toloba kolata tombola ezali mabe tokokende na kozongisa bino bamoyen ezozanga biso yango tolata tombola tolata yango te par sentiment eke toza na mbongo toza na bamoyen mais tolata tombola te na kozala na yango mabe eza mpenza mabe makasi mabe mingi mpona kolata te kasi mabe mingi mpona baconséquence à venir oyo ezali komemela biso parce que bilamba wana to mpe lolenge ya babilamba wana babengi bakoma kobenga ti friperie ekoti ntina bamaison mutu pena fongolisi maison na ye atindi babalo na ye euti libanda ya mboka eye abandi kotekisa yango epuis babalo wana ezali kaka te bilamba bakeche ezali bachaussure ezali donc babiloko wana to mpe bafriperie to mpe tombola lolenge tobengelaka yango wana nyonso wana ezali mabe mingi mpona sante na biso soki tozwi ndakisa ya elamba ndenge olobi friperie nayebi te nga ndenge nafa ndenge nazali awa na kati ya plateau na bino nakoki kolata mpe elamba nazwi na pesi ndenge wasenga ata kitambala na ngai nalati esali ata babade ou bien une année nazwi na pesi ndenge wasenga soki olata nayebi te mba mosusu akoboya ebi eloko liboso akoevoke ezali nyonga bundu mba mosusu azali na basiri nyonga bundu nalateli kitambala nalata sola motokeni mais oyo tokendaka kozwa wana oyo tokendaka kosomba wana bisika kutu eutaka toyebi te balie de provenance sire ke ndenge eza boye elamba na olata euti mpa moto ntele euti mpa ndenge bazozo euti mpa ndenge aseka toza nango te toke kaka elamba eye toponi tolati alors ke bazotalisa biso bilamba wana ezalaka bilamba teke basali ya sika baso batindi kasi bilamba bato baolata yango baotinda bato nini oyo baolata bilamba wana bato maladi bazali baye mosusu kutu ya nayebi te bavie eza malonga te bazwi bakangisi bilamba batie bandeko na biso baza kuna baforme balo batie na bacontener baye kotekisa biso yango bandeko yango bazali wapi yango mpe moto tona utaka wapi yango mingi mpe elatamaka kaka mokili mobimba to kaka biso na mingi na afrique kana afrika utaka wapi nayebi te na moyen orient soki mpe biso mpe nde toza baafricain tosalaka mpe balo ebiloko na biso babiloko tosalelaka te wana tokangisi yango totindeli bato ya libanda nayebi te mais mingi eutaka libanda na moyenne na occident eyelaka biso awa biloko basaleli na europe biloko bango basaleli bilamba oyo balongoli na kati na bambeto hôpital surtout na période oyo ndenge maladi ezali baépidémie ezali sikoyo nayebi te bilamba ezoya lelo ekoki kozala mpe moko ya babilamba oyo euti na kati ya bahôpitaux wana te euti mpe bata maladi wana te epuis bato bakufi ebele sikoyo tozolata kaka oyo ezouta kuna wana epuis bachane mpe bakoma ya likanisi ndinga nde naza befona bapiece rare nake kosomba liputa te nake kosomba donc mpona lata mpe na tombola nde midemisaka piece rare alors abosani ke azolata motoki ya moto oyo ye kutu ayebi te mbala mosusu azalaki mwasi ndumba mbala mosusu azalaki moyibi mbala mosusu azalaki mobomi ale yo ozwi elamba wana olati ntango tolataka elamba mpona nini tokendaka kosombela basi oyo moto alati po yo ozala moto ya yambo ndakisa ata kutu ndako moto alingaka mingi kofanda na ndako oyo batongi ndako moko asika afanda eloko asika olie ayekende kofanda na oyo akala mpona nini baye oyo bazalaki wana liboso ayebi bango te état d'âme état d'esprit na bango ayebi bango te ndenge mongo mpe na elamba ntango tolataka elamba donc mwa ndambo ya kibo biso etikala na kati elamba na nzela na motoki ale yo okozwa elamba wana oyo oyebi moto alataki yango te état d'esprit ya moto wana oyebi yango te nini oyo akitisaki na kati elamba wana oyebi yango te ale ozwi yango otie yango na kati ya nzoto nyonso wana ezojue eza influence makasi eza na influence moko makasi nga nayebi lisolo moko grande sœur moko abetelaka biso alobi bazalaka na yaya na bango moko na quartier yaya wana akendaka kaka nde tokendaka kosomba bilamba ya tombola ake kozwa bandeko balandi bolimbisa biso mpona terme bapase biso le terme sous-vêtement ake kosomba sous-vêtement ya tombola alors elamba ya se ya nzoto alors conseil nini asalaki elamba wana ya se ya nzoto azalaki soki alati yango
akozala déranger na nzela donc ndenge azotambola nayebi te donc mpona ye komaki sikoyo kogarde yango jalousement abi te elamba oyo ndeti ememelaka nga chance elamba oyo ndeti esungaka ngai etindaki ye na kibondi mama na ngai directement tokoloba nini seke elamba wana eutaki mpa moto oyo mbala mosusu azalaki kosala kindumba mama na ngai elamba ya se ya nzoto ya moto epuis ememelaki ye bamaladi ebele mpo molimo oyo ekotaki ye na kati ya nzoto ya kibondumba wana mpo yebike so nalati yango donc mibala mbongo bakolinga ngai so nalati yango donc nde naotambola boyeko donc bato kaka ya bien bazomona ngai ale na bato wana nyonso ya bien azolekisa na nzela na ye bazomemela ye mpe bamaladi bazomemela ye donc bamalédiction suka na ye asuka mabe nyonso wana nini tombola bilamba oyo tozokendaka kozwa wana tozolata nde masenga nini bokobakisa likolo oyo tolobaka ndenge abundu bino bozoloba kaka tombola bolobaki ya tombola eza na balolenge ebele toyebi te nini susu bobombi na nsima oyo mpo bino bose penche mingi na bilamba bozolobaka bilamba me abotangaki na bachaussure bakeche mapapa mpe ezali kuna bozosimba te bon nyonso wana ezali voir même na mituka oyo babenga ba occasion de robe bamituka ezali oyo ezouta libanda bakangiseli biso yango batieli biso yango na conteneur lokola afrique eza nango poubelle lokola afrique eza fulu baye batikeli biso mutuka wana moto asombi yango asaleli yango epuis durée de vie ya mutuka wana toyebi te ye asaleli yango kaka monike te nga mpenza nalembi yango ake atie kuna na conteneur baye babwaki na fulu biso mpe lokola oyo wana kaka occasion de robe babiloko wana kaka nde ezalaka makasi donc yango nde kaka fo kosalela oke osombi yango ekozala mpe ligne de cause oyo esalaka baaccident ezala mingi na nzela mpo eloko ya sika te yo oke kaka kozwi bomonte ale obanzi osalela yango mbala mosusu ye kuna alembaki yango mpo amonaki te mbala mosusu durée de vie nango ekomi ya mokuse eza susu malamu te kotambola nango na nzela mais biso tokorécupere yango tozwi yango totia yango na nzela ale tokopesa kaka faute na bachauffeur na biso alors ke mbala mosusu biloko wana oyo bango bazali kosalela wana nde ezali mabe batombola ya basani ezali babiloko batelevizio na basani nayebi te awa na afrique tozangi argile oyo ekoki kosala basani ya lolenge tozangi bamatière oyo ekoki kosala bakopo ndeti nazomona awa batasi oyo na mesa na bino na plateau na bino awa na tele matin nayebi te bainitiative aboyi soki tozangi yango na kati ya afrique nayebi te eloko tozanga biso eza matière eza boyebi to eza nini mpo tolataka kaka tosalelaka oyo baninga basali ezosala mpena mpasi na motema yango wana mingi lokola bamoyen ezozanga biso yango tozokende kaka kosalela wana soki bamoyen epuis kaka bamoyen te soki mpe mayele na conscience eyeli biso ete biso moko tokoki kosala biye oyo tokoki komisa oyo ekoki kosunga biso na kosalela tokondima kaka te kosalela bapaya mpo ezomemela biso bamakambo ebele lutu moto aleli oyebi te soki nani alelaki tasi moto aleli oyebi te soki nani alelaki epuis drap oyo na bachaussette kutu eza ebele en tout cas longoni ya mpenza na bino na batasi oyo bainitiative aboyi nde esengeli bato balanda esengeli gouvernement atia maboko likolo ya baye oyo baza na bamakanisi ya boye mpona koindustrialize commerce ya biloko oyo mpo esunga biso bana mboka mpo eza na baproduit naturel nayebi te soki ezali na inconvénient nayebi te yango eza namoni awa poso ya selon artiste ndenge atalisa biso oyo ezali na inconvénient moko te wana totondi est-ce que ekopesa moto maladi ekopesa maladi te selon artiste ndenge atalisaki biso wana tata ngando amba totondi bino botondi na baœuvre na bino oyo bosali biso mpo tomelaka bakafe bokoki kodevelope na ndenge bozotalisa ya bilamba basani yango wana tokosenga na biso baye oyo mwa mokie ya makoki soki ezozala ezomonanaka tokendaka mingi koluka oyo ya sika olie to se provoquer bamaladi tomibenda baesprit mabe oyo ekokoze biso tort à la langue na babomoi na biso oui c'est bien bilamba ya tombola nakozala unique oui c'est bien biloko ya tombola ezalaka makasi oui c'est bien bamituka wana esungaka biso mais ezali koapporte baconséquence nini na bomoi na biso
ezali komema makambo nini oyo ya pasi na kati ya bomoi na biso ya mokolo na mokolo soki toyebi biso mpe tobanda tokangisaka bilamba na biso baafricain tosalaka balo totindelaka bango estce bango bakolata estce tokotekela yango banani yango wana ndenge nalati boye batongi boye tokangisi kaka na oyo olataka te omoni oyo deklasaki tokangisi yango l'africaine balataka osi tolata déjà totindela bango nayebi te estce bato bakondima bango bakolinga kolata yango bakolinga kolata te bon siko mpona nini kaka biso tolataka oyo ya bango mpona nini kaka nayebi te kozala moyindo na mokili eza komema lisumu to kozala soki ndenge nini alors que toza continent le plus riche au monde oyo baye mosusu bazoya kotia misu koyiba bazokende kosenrichir le peuple biso tozolata kaka babilamba bango ye ayibi matière première mais en retour atindele elamba moko boye kutu nayebi te soki mpe muta maladi muta alataki yango soki mpe muta corona soki mpe muta nini nayebi soki eza mpasi mpe quelque part oyo ezosalaka no tosombaka mpasi bilamba na ya 1000 francs ezali ya 500 francs ezali ya 1000 francs ezali mais oyo ozotinda biso wana motu ya mingi toyebi te ezali motu ya mingi me balobaka la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Donc, ce qui est lingi, au mibatela, au misalama. Pour yo moni karake, au sombi elamba, il y a 500 francs au lat. Alors qu'il y a pour provoquer à la longue maladie, moko oyo ko faire dépenser au même de millions. Nengo bundu nesika bolobe te bilamba wana eza na inconvénient nango. Ezokumbela biso ba maladie. Nini senge to sa po bilamba wana eya lisusu te na mboka na biso to pe lisenga na bino epa ya bakonze koto za lokola nini. Matondo mingi nengo asenga tokosenga na bakonzi na biso ya mboka boyi bosunga biso neteni wana soki bino botiki nzela te biye wana ekokomela biso awa ekokota te soki botiki nzela te baconteneur wana babalo wana ekomela biso awa ekokota te mpo ezoya kobakisela biso nde pasi likolo ya pasi tozali nao na pasi ale okolata so elamba tozolala na fulu tozolia mai oyo tozolia biye oyo elongo bani te ale tolata lisusu bilamba oyo ezokonuire basante na biso ese bakontrolaka yango ese badesinfectaka yango epuis naya sekisa bino elamba nyonso ya tombola to pe balo nyonso ezalaka na solo moko soko okende ayebi te eza na parfum moko batiaka na bilamba wana po biso mpe tokendaka totalaka yango mpe ezalaka na solo moko soko nayebi te parfum wana eza kaka destine na kokota na bilamba oyo bazotindela biso awa ou bien basala yango kaka mpona biso toyokaka solo wana to te po tombola ebandi babilamba wana ebandi koyawa lelo te ebandi bandakala solo wana ezalaka kaka solo moko eske ekozala mpe cause te ya bamaladi oyo tokomi kobela lelo bacancer na cirrhose de foie babiloko to bamaladi ebele babokono oyo ezali kotungisa biso oyo na ntango ya kala peut-être bakoko na biso babelaka yango babiloko ya tombola to babilamba wana yango wana ezali mpenza mpasi mingi tokosenga na bakonzi ya mboka soki bokoki kosunga biso na eteni wana ya kokanga banzela wana nyonso oyo bilamba wana eyelaka mpona kobatela population na bino oyo tozali biso kobatela biso soki bakangi wana bongo sikoyo leta moko akopesa population ni alatani po biso moko awa tokelaka baizine eza te matière nyonso ya kokela ezouta na biso me makoki ya komisalela eza te matière ekozala mpo ete bilanga ya république démocratique du congo bilanga ya afrique nyonso ezangi coton te coton ezali tokokela elamba oyo tokolata matondo mingi bandeko balandi kaka nde totalisaka bino awa tobetaka masolo na basujet toyoka nango ezali basujet moko na ntina ete elamusaka makanisi na bino toyeba nini tokoki kosala mpe nini tokoki kosala te tala sujet na biso ya tombola ndenge invité na biso alimboleli biso apesi biso ba inconvénient nango oyo ekoki kobota na bomoi na biso ya libela mpe ebebisi bomoi na biso kasi ndenge abundu tozobenda suka ya sujet na biso soki akobakisa ezali na oyo totuni bino te botalisa bandeko balandi na ntina ete bamilengele eboni
pona elamba o babengi tombola. Bon, mingi to kosenga na biso petit peuple. Moni na moke o tozali na ngwana to mibatela to yeba pe ko batela ba santé na biso. Kanga moke wana ozana ngwana, mekana ko kima mwa moke bilamba wana pona ko batela santé na yo. Et puis na ba konzi ya mboka basunga biso biye wana e kwa mon kokota te. Basa na ba initiative lokola Thomas Sankara. Alatisi ba Burkinabé tenue traditionnelle, alatisi ba membre ya gouvernement nyonso tenue traditionnelle. Abengaki yango faso dans famille. Et puis ake beaucoup plus loin na sommet ya OIA. Ake kolobake soki ndenge bomoni biso awa toye ngana ba membre ya gouvernement na ngai to lati bilamba oyo ya bilamba oyo euti na coton ya Burkina Faso et puis etongami na ba Burkinabé pona bénéfice ezala pa ya ba Burkinabé bango moko balata yango pona nini te biso moko pe awa na coton na biso oyo tozali nango tokoki kosala ba tissu ba bilamba oyo ekouta na kati ya sol congolais et puis ba congolais ndem to basala yango ezala pe vêtu par ba congolais to landa penza initiative to pe idée wana idéologie wana oyo l'homme intègre Thomas Sankara azalaki nango matondo mingi ndeko wana ezalaki maloba na bango ya suka ya sujet tozalaki nango ya tombola oyo babengi friperie commentaire ezali te tolandi biso nyonso na bokebi nyonso e totondi bino botondi nengwa na ndenge boyanoli na libengisi na biso biso penza totondi penza bino pe susu botondi mingi ndenge bondimaki toya na kati ya plateau na bino na nengwa senga matondo nengwa bundu biso tokobakisa boye kaka ndenge bouti koloba ete bilamba wana tozolata eza na bainconvénient ezoyela biso bamaladi bandeko na biso ntango tozolata tombola eza te kosomba elamba tombola ozodenda ozomatisela yango mapeka oyebi te ezokumbela nini na vi na yo oyebi te kote eutaki nani alataki yango mama na yo aniki elamba na ye oyo alata apesa yo soko kolata yango na lolendo koyesi mama bajenini wana ngaki elata elamba na yo ko ntango olataka oyebi te mama nini alataka yango kote eutaki ememeli yo nini na vi na yo esalaka biso pasi tolataka yango na esengo te po toza na kati ya conscience yango tozolata yango tozokoka komisalela te toza na oyo fo tosalela biso moko kasi tozokoka komonisa yango te yango tozolata tombola lelo en tout cas bandeko esala biso penza pasi po ntango tozoyoka pasi ntango ozoyoka nkele ya kolata elamba o mama na yo apesi yo mpona nini te oyoka nkele ya kolata tombola ntango okoti na kati ya nkele wana ekopuse biso ekolamusa biso makanisi po biso moko te biso moko pe tomisalela oyo ya biso oyo pe ekotombola mboka na biso ndenge bango basalaka oyo ya bango oyo eza mpona ntombwa na bango batekisi pe ekotisi mbongo mais bazoteka tombola oyo si basalela tandis que biso tokosala toza matière oyo eza riche tokosala biloko eza riche tokoteka yango mpe ekokumbela biso mosolo ya ebele na kati ya mboka matondo mingi bandeko balandi wana maloba ya ndenge asenga nde ebendi suka ya sujet na biso ya tombola soki tozali elongo na Régie TV bobalase elema moko oyo ekokabola biso na invité na biso Nengwa Bundu Ndobe. Régie, à vous l'antenne. Et y a des doués, yango dollar comme na combien? Eh, ya 20 000 francs. Zambo, yango tozo kende wapi na mboko? Baby koute mikolo yeso ekoma na combien? Finalement tout ça la nini, tulimbi kungu tulimbi. Ah. Baye to baye. Avant indépendance égale après indépendance. Finalement tout ça ni. To voter bango mais bakoti babosani biso. Finalement tout ça ni. Dollar toujours les colons francs congolais. Finalement tout ça ni. Malade à courant et commandé chez na bango. Finalement tout ça ni. Bana botinda na poto na mbongo mboka. Finalement tout ça ni. Chaque jour makambo na makambo. Finalement tout ça ni. To changer bango mais changement exact. Finalement tout ça ni. Tozo sokola maboko biloko koleza te. Finalement tout ça ni. Popo nanga. Namonaka ba province koma nango ba pays. Batna batbazongi pana bango. Longwa kuna. Yo soso malonga o mone ko bongisa mboko ya bwana.
Et bon moi pena tene to kemba, hein? Vraiment, finalement tout ça nini? Namboko yo tolembi, nyonso esimbaka kaka te. Yango ekomi nini yango? Ekomi nde nzambe ya bosani Congo. Avant indépendance égale après indépendance, tosala nini yango? Est-ce que Congo ekobonga? Bopesanga nanu réponse. 5e génération yango yo après indépendance Congo na milelo. Changement pesa te tozokende wapi? Finalement tosala nini? Na mboka na biso moko tokoma na biso neti bapaya, neti colonisation na 21e siècle. Congo na milelo. Ba chinois ba indien ba libanais mboka ekoma ya bango bakotisa bango na poche ndenge nini bakoloba ekonomi ya mboka na biso eza na maboko na bango biso moko bakolo mboka nde bana misala na bango lomesana kolangwa na pokwa munoko bakangi kashne bakangi beglise ndako nzambe akomi kolala libanda malade ekoteli biso bana na endoki na mopepe alongi awa satana récupérer situation bana ya nzambe bakeileka avant indépendance égale après indépendance finalement tosani tovote bango me bakoti babosani biso finalement tosani dollar toujours le couleur franc congolais finalement tosani malade ya courant ekomandege na bango finalement tosani bana botinda na poto na mbongo ya mboka finalement tosani chaque jour makambo na makambo finalement tosani tochange bango me changement exact finalement tosani tozosokola maboko biloko akoliza te finalement tosani na moi via malonga ezalaka lisusu te nyonso na mboka na biso pasi na pasi changement pe ezozala te na mboka oyo tozokende wapi bato bazosala misala batangela te oyo bamebisila bambongo te pasi bazobwaka bana mpona pasi kiduma na kongo mpe ezosila te kozoba na kongo mpe kosila te to ya mpiaka ezomatamata riske ya biso na biso tolingi tolena mboka mobimba makilala makila tribalisme cle ezokola kongo tokufila bafoti yango pe tozanga edikation oyo mboka te kura mboko yo epola maya mboko yo epola banzela mboko yo epola vina mboko yo epola bakoja mboko yo epola malalita mboko yo epola bon nini tendozanga po 10 francs congolais na biso ekoma na valeur lokola 10 dollars na bango 50 francs congolais na biso ekoma pe na valeur lokola 50 dollars na bango. Donc 10 mindele est égal à 20 000 congolais. 50 mindele est égal à 100 000 congolais. Hey, yeah. Izolekelanga oyo nazomona talato ya dollar. Yeah. izomatakaka eza nango mpe mbongo na biso soki toliango te wapi mabe nayebi te na bamboka na bango soki mpe baliaka mpe pan congolais bambongo na bango toujours likolo wana basymbole ya domination makambo ezoleka na mboka na biso naosepela te nyonso mabe na mabe ya malamu ata moko eza te mutu nyonso azoluka se toujours intérêt na ye mopesanga kanda. Finalement tout ça ni Kongo mwasi kitoko meloko ezobomika kindumba alingi kochange mibali ndeni vine ozala bien. Matono mingi régi na élément bu balancer et pesi biso sai mingi et ekoti biso mbala moko na troisième sujet na biso tokolobela droit de l'homme. Sujet droit de l'homme kuna peto bengisaki invité na tinete baya ko banzela biso ngo penza na bozindo na yango droit de l'homme ezali nini. Ne mwa senga. Droit de l'homme tokozala na invité na biso nani. Matondo mingi na sujet na biso ya droit de l'homme kuna tokoyamba bongo ndeko pero kwa kombe bakoya bongo na tina ya kolimbolela biso droit de l'homme. Matondo mingi ndeko pero soki bazali bakotela biso na plateau na tinete to kotana sujet na biso ya droit de l'homme. Matondo mingi wana ezaleki kokota invité na biso Tata Pero bango to benga bango RP po baza moko ya bakambi na kati ya
bamwangisi nsambo bengisi bango na ntina ete baya tosolola na bango elongo na sujet na biso ya droit de l'homme. Mbote RP Pierre. Mbote na bino ndeko journaliste pe mama biso na mwana mopanzi mama Senga pe Tata Nsimba pe mbote na bandeko balandi banso bazolanda biso susu na mongo toyebi te RP na ndenge topresente bino tobosani mosusu to boni mpo botalisa bandeko balandi te bopresente na bino malamu tozali moko basali na kati ya région africaine to pe na kati ya Cap ya Montisango tozala kuna tosili bongo mabongisi ya relation publique nde na ntina wana bandi kopresente to pe na malamu mato ndenge bandeko balandi tokotimba moko na mozindo ya sujet na biso tobengiseli bino droit de l'homme parce que ezali sujet oyo ezotungisa biso mingi biso baafricain mpe biso bacongolais nde tosepelaki tobengisa bino mpe totondi na ndenge boye koyanola mpo boyanola biso sujet ya droit de l'homme matondo mingi mpo na bino ezali nini matondo mingi droit de l'homme ezali yambo nano lisanga ya mibeko oyo basalaki na kati ya Nations Unies mibeko wana esalamaki na ntina ya kopesa moto nyonso na kati ya mokili ndenge ekomama na kati ya mokili eponi ekolo te eponi mpe loposo te eponi mpe kategorie ya bato moko te me moto nyonso na kati ya mokili azala na jouissance mpe azala susu na bokasi ye moko ya kosala nyonso oyo akoki kolinga oyo kosunga ye aza na droit ya bomoi droit ya musala droit ya nyonso no basécurize makambo nyonso mpo ete motu nyonso akozala malamu nde lisanga ya mibeko wana nde esali ete droit de l'homme oyo osala ete motu azala malamu na kati ya mokili ezosenga na ye azala lolenge kani mpe nini bapesi ye lokola ndingisa ya kosala mpe nini bapekisi ye akwa mosusu kosala atondo mingi kasi droit de l'homme wana mpo na biso baafricain ntina nango mpenza ezali nini yambo nanu esenge toyeba nanu ete droit de l'homme yango moko ezalaka na assemblée générale moko mpo baadopte yango ezalaki na assemblée générale moko esalamaka le 10 décembre 1948 esalaka ete assemblée générale wana na mboka nini esalamaka bongo na mboka ya France basalaka assemblée générale mpona koadopte to mpe mpona kondima mibeko ya droit de l'homme wana siko biso siko par rapport ya biso baafricain fo toyeba ke ntango bazosala mibeko wana bapays africain nyonso to mpe babiso bayindo biso mpe bazalaki na États-Unis bazalaki nano na kati ya bowumbu biso tozalaki na kati ya bowumbu donc so bolobi mpo na biso directement na ngongo oyo fo tobanda kotala mibeko yango na lolenge esalameli est ce que réellement ezotenir compte na biso to ezotenir compte na biso te yango esengeli na biso tokoka koyeba biso baafricain ntango tozotala mibeko wana ndakisa mwana nyonso esengeli na ye aprofite mpe azwa éducation ya malamu esengeli leta asala nyonso mpo mwana nyonso azwa éducation ya malamu tozwi kaka ndakisaka neti wana kaka so moto aza mwana so toyebi totala bana na mikili ya poto na bana awa bomona ke toza ntango mosusu na 30% ya bana oyo bazotanga na niveau ya Afrique awa me bana mosusu na mikili ya poto ntango mosusu toza na 99% ya bana oyo bazotanga to baza na droit ya éducation mais biso bana na biso baza na éducation te siko par rapport ya droit de l'homme wana est-ce que biso toza compte na kati to te tozomona ke no biso eza nango kutu basali mpe programme na ndenge na bango basali mpe makambo na ndenge na bango bayokitela biso kaka yango biso tolobaka mingi na kati ya droit de l'homme wana lokola mutu mwindu bazalaki koconsidere ye nanu te donc ezalaki mpe mwa pasi mpo tokoka koconsidere mibeko yango na ndenge esengeli mpenza mpa na biso ndeko pere soki tososoli bino malamu bolobi ete ntango bavotaki mibeko wana l'homme noir azalaki considéré lokola sous-homme mais considération ngo ntina lelo tozaka considéré toza bato ya tiers monde do toza bato tozaka basous-homme na kati ya mboka na biso toza indépendant na mboka na biso baviole partout biloko nyonso bamakambo nyonso bacrime oyo ezosalema na Congo droit de l'homme aza wapi azointervenir te mpo na nini biso toza bato te to ndenge nini matondo mingi tokolikya eza na eloko moko oyo tomitunaka biso tokomituna biso na bino est-ce que réellement droit de l'homme na kozala na ye aparticipaka kaka to mpe ayaka na Afrique mpona kobongisa to mpe mpona kobebisa eza motuna tokoki komituna biso nyonso mais tokotala yango sur base ya bamwa makambo esalamaka na mboka na biso tozwi par exemple dernièrement ezali na bakuluna bazopapa machete
bazo papa pena bato marché bazo boma penza bato donc daki pena moyen ezalaki kutu te tomoni droit de l'homme ayaki te droit de l'homme peut le bel lo moko te parce que bato babomi wana na biso bazali na posa ya droit de l'homme ou droit de l'homme te toyebi te tomoni sikoyo ke ntango l'état aluki atia mibeko mpo baluka moyen ndenge nini bakulu na wana bameka kokanga bango tomoni bamoko sa droit de l'homme esali etelemi sikoyo etelemi mpo tolongola bakulu na te na nzela to etelemi na sens nini po komona mpe loko mosusu esalaka nini soki bozwi mutu moko par exemple azwi likama ke mutu wana aza mingi na ngambo azosopose na gouvernement bomona ke droit de l'homme abiyembi bimisi ya matisi eloko yango akomisi yango na ampleur moko ya makasi mais alors que en réalité oyo biso tozomeka komona parce que tosali mpe bokasi ya kotambola mpe na mwa mikili mosusu bomona ke mutu mwindu ti lelo aza nanu te mpenza na statut wana oyo tokoloba ya droit de l'homme mpo na nini parce que soki lelo toza mibeko oyo ezobalisa to ezofandisa biso nyonso esika moko toza biso nyonso considéré ndenge moko soki bamouvement lokola ya revendication ebandi kobotama Black Lives Matter ekobotama na niveau ya États-Unis oyo mutu mwindu akomi korevendiquer indépendance na ye comme revendiquer badroit na ye nabi soki ekomi na niveau wana c'est que ti lelo racisme ezali ti lelo droit de l'homme wana azotala makambo ezoleka quand même na niveau États-Unis na niveau ya États-Unis toba le pays où je le plus développé le pays où nyonso tunde tomoni boye nyonso ezali mibeko nyonso ezali mpe institution nyonso to efanda mais bato wana bazodéclare donc bato mwindu nde bazodéclare ke non nde toza boye biso toza maltraité biso toza na droit ndenge mona bango te et puis soki okei même na niveau ya misala bomona ke salaire bokosala mosala moko na mondele mais salaire oyo ya mutu mwindu eza complètement différent na salaire oyo ya mondele esengeli toyeba mpe yango est ce que eza normal to eza normal te siko na bongo biso baafricain tondimela mibeko wana to ndenge nini mibeko wana tokondimela yango soki bango baconsidere biso donangongo tondimela yango te soki tokondima yango so baconsidere lisolo ya droit de l'homme mais soki totala droit de l'homme awa est ce que ezali este na biso bato bazokufa mokolo na mokolo est ce que boyoki droit de l'homme ameki kosala to makambo moko to mpe eloko moko te mpe ya koloba keno bato bakufi mingi na ngambo ya est tomona kaka soki lelo par exemple tolobi likambo ya mutu politicien moko boye so mpe ya mutu moko omoni droit de l'homme atelemi mais bato bazokufa kuna bango nyonso to droit de l'homme aotelema na ye te droit de l'homme aotelema te parce que eza na avantage na bango lokola mibeko eza na avantage na bango mpa na biso awa bomona ke bazo jouer na biso mpe kosala na biso mona eke na mwa moke na ngambo oyo mwa moke na ngambo mais na ndenge mpenza ya droit de l'homme ndenge mibeko nango ezaleli mpo mikolo misusu ezosenga mpena tofanda tobanda kotanga article par article motu nyonso to aza na droit ya kozala na mosala mais est ce que mpa na biso awa ezaleli na lolenge wana est ce que bakonzi na biso parce que en tant que mokonzi aza mpe motu en tant que mokonzi na biso badroit oyo ye aza nango est ce que ya solo bango bazobénéficie na yango est ce que aza mpena garanti na makambo wana to mpe batiele mwa baku na nzela po epermettre ye avancer malamu te est ce que aza na badroit na ye nyonso azojouir na badroit na ye est ce que biso na kati ya république démocratique du Congo mutu na mutu esika azali est ce que azojouir na badroit na ye en tant que congolais parce que na minute tofandi boye fo toyeba ke droit ya culture ezali mais est ce que biso na kati ya programme na biso na kati ya bizali na biso est ce que tozojouir nango parce que lelo eza psychologique mais ezoboma biso makasi juste le fait ya koloba lingala ya koloba kikongo swahili to mpe balangue na biso nyonso bomona ke eza basous-langue mpo lelo ozala mutu oyo mpo batombola yo meme okende na niveau ya parlement to bamona mutu monene ezosenga na yo so toloba anglais to mpe français est ce que wana droit de l'homme azotala yango mpenza malamu est ce que na kati ya mibeko po eza mpe moko ya babuku oyo balimboli makasi batraduire makasi na 500 langues buku oyo batraduire makasi na kati ya mokili eza buku oyo ya droit de l'homme na 500 langues droit de l'homme eza mpona moto nyonso eponi ekolo te kasi mpona nini kaka droit de l'homme ayaka mpa na biso soki biso tomeki kotelemela oyo bango bamoni malamu tanke biso moko bakolo mboka tomoni yango eza mabe kulu na papi mutu masheti eza mabe makasi bameki baredike ye
encadrer les droits de l'homme et intervenir. C'est que ceux qui totali ayaka pour intérêt na yazaka na intérêt pour na bakulu na wana to lolenge kani. Mais hier a profité na désordre dans les autres salons. Pour ça na minute makamyo se fandi. Droit de l'homme droit de l'homme droit de l'homme eza organisation moko boye mais dans mibeko moko boye dans nwana. O mindele basali pour bango. Voilà basali mibeko wana pona bolamu donc droit de l'homme mais dans mibeko o esalemi to malamu pona moto nyonso na kata mokili pona donc ndakisani tata tantima ozana mibeko wana eza pe pona yo. Po yo za la malamu soko yebi droit de l'homme wana okende pe mutafali mutu pa fingi yo. To pe l'état maltraité oza pe na droit. Oyo kipi makelele tangu suna balabala to pe mwana ke classe te oza na droit ya kokende ko réclamer ya lobaki non baloba yiki non ba tufu ba fanda boye. Lokola biso mboka na biso na kati ya Nations Unies. Donc automatiquement biso il faut te jouer na mibeko wana. Est-ce que même na niveau ya rolala so vous mona banda kumseta ya bangare et tout ça eza non conforme na kati ya mibeko ya droit de l'homme. Eza non conforme. Tant mso to fandi a boy tant mso même kolia eza non conforme. Parce que même la bilei tozolia est non conforme na katia mibeko oyo ya droit de l'homme. Siko yebisanga siko na ngonga oyo ese ngai so na bando fanda que lelo bana bakolia biloko moko boita mususu ya malamu ti. Banda tongo tipo ka bayiba leka mo eloko moko ya malamu pete. Ya malamu pete to citer ngote a te to sa publicité na so ya biloko te mais ya malamu te. Siko yebisanga siko est que droit de l'homme droit ya mutu wana. So l'état na biso pe mutezo ko tsa biloko ngo awa. Est-ce que ça la droit na biso? Donc nyonso wana na biloko zo détruire biso. Tozo mela mai ya salité. Droit de l'homme ça wana no barelo te. Droit de l'homme ça interdit faut mtamela la mai ya peto po donc l'eau c'est la vie. Courant tozo za courant. Et ça droit de l'homme. 2 jours, 3 jours. Ça droit na yo so boyi ko songo ça droit na yo. Faut dans la courant. Donc faut qu'il y ait la justice. Mais il n'y a pas ces éléments quand des boutons le bana biso ba africain to biso ba congolais to yebi ba droit wana te. Dépasse ça wana te. To yebi ba droit wana te. Pe ba droit wana isalemi pour na biso te yango pe to yebi yango. C'est que ba konzi na biso pe ba zo sala bokasi te po ba la biso ba droit wana. Ba ngo moko tam so pe ba yebi yango pe te. Il y a pas ces wana. Banda obalandi wana ezali analyse invité na biso tata Pero oyo ayeko talisa biso tina ya droit de l'homme. Ndenge total sabino tango nyoso vuva mu télévision to robeta masolo. Na masolo to yaka na yango ezola musaka ba makanisi na biso na tinete toyeba nini esengeli toyeba nini tenzoli bate nini to sala pe nini esengi to sala ti. Tala tina ya télé matin na biso awa to yaka na ba sujet ya ebele ndenge invité na biso tata Pero azotalisa biso droit de l'homme. Mais voici, il y a des gens qui passent toujours qui ont chuté pour un sujet de droit de l'homme, d'inviter invité à la Zali. Tata Pero bauti bongo koloba droit de l'homme ezali mobeko. O eza na exception ya ekolo te eponi mboka te eponi age te mutu nyonso sengeli asepela na o ya aza nango. Bolobete mibeko wana eyaka kaka esika désordre eza. Do eza nango pona biso te. Ezoluka bolamu na biso te. Ezoluka tangu biso tozopotana. Tope désordre eza na mboka bango baya ba bénéficier na o ya biso. Quand est-ce que biso pe tokovanda esika moko? Tokanisa tosala mibeko na biso oyo ekotambusa mboka na biso oyo ekoki kosunga biso. Lisenga na bino epa bakonzi ekoki penza kozala nini? Nete nona po eza penza na bosenga makasi biso pe tozala na mibeko na biso. Po ya bango eservir biso ne loko te esenge tozala na oya biso oyo kosunga biso oyo kopesa biso ba droit na biso comme il faut. Matondo mingi Masenga toliki ya mibeko wana eza mibeko oyo soki biso pe tokei na niveau ya kotia mibeko wana biso moko toko tambola pe malamu koza mibeko te pona koboma mais sikoyo ba activiste to pe bato basalelaka mibeko yango basalelaka yango kaka pana biso na Afrique awa pona ba intérêt ya malamu te na sens nini nde topesaki ndakisa awa ba mama oyo ba papaki ba machete ba tata oyo ba papaki ba machete ba tata wana to pe ba mama wana ba méritaki baza pe na droit ya bomoi baza na droit ya bomoi donc eza droit na bango mais siko tango bato mo baye bakati bango bomoi wana ye moko l'état aza censé koyeba ke non faut na sécuriser bato wana so soki l'état alobi ke bon papa ntimba lokola ozokende mingi na ko détruire bomoi ya bato
pese ka ndakisa ozokenda na kodétruire bongo ya bato tokanga yo tokende kotia yo na boloko esika sikoyo mpo bato alati bazopamba bato machete esika sikoyo droit de l'homme akotelema yango wana habité non bokende kobozo maltraiter bato et tout ça eza droit de l'homme donc baactiviste to ben bato basali bato akenda koforme po batala neti bagarant ya mibeko wana bango nde awa na mboka na biso bazojouer rôle moko eza négatif bazotravailler en collaboration na bagrande puissance à chaque fois bakokende na niveau ya kotelemela eloko oyo ezokende na niveau ya kobongisa biso bango baluki moyen nde nini bakokonkrika mpona koluka kobimisa na ndenge ya babimi en réalité yango moko mibeko toyebiki no toza na droit ya courant toza na droit ya mai toza na droit ya kolia mwana esengeli abongi na éducation mais eza malamu mpona biso nyonso mais sikoyo ntango bazosala yango basalaki yango bango moko nano na baintérêt na bango moko mpe mpona mokili na bango biso mokolo tokoma réellement indépendant tokoma mpena réellement indépendant mpo ntango mosusu tozwi mpenda lipanda te na ndenge esengeli spirituellement physiquement et politiquement et na économique nyonso tu tozwi indépendance là à ce moment là tokoki korevendiquer makambo mosusu même na kati ntango tokendaka na kati ya Nations Unies tokendaka mpenza lokola baspectateur tokendaka te lokola bato oyo bazokende kopenda kosala misala kuna même kobakisa mibeko mosusu kuna yango moi na ntina wana tozoloba malamu ete ezosenga mpenza biso moko nano tozwa conscience ya makambo nyonso mpe ndenge tomilingana na biso toluka bolamu abeye na biso toluka bolamu na biso moko nde tata mokili akopermettre biso tosala mibeko oyo eza ya biso moko yango nde kozalisa biso malamu na kati ya mokili matono mi bandeko balandi tozokoba kaka na sujet na biso kasi tobendi suka na sujet na biso soki bozali na moko mibale ya kobakisa mpo tobenda suka ya sujet na biso mokolo lelo matondo mingi biso tokosenga kaka na baactiviste nyonso ya droit de l'homme oyo basalaka makambo wana baluka mpenza ya solo bainforme population na badroit na bango mpe kaka badroit te mais badevoir na bango mpe oyo ezosenga na bango bakoka bongo susu kosala po ete mboka na biso etambola malamu po soki bazokoba kosala mosala ya koluka kofaire profiter kaka baye oyo bazouta libanda kasi koluka kodestabilize bamboka na biso ekozalela biso pasi kasi ezala mpena droit de l'homme to mpe mibeko oyo esalemi mpona moto nyonso ajuire na bomoi na ye na kati ya mokili ya mosuni to mpe na mokili ya se oyo tozali ekozalela biso bongo malamu matono mingi mpo tokabwana na ndeko na biso tata pero tokosenga na régie bobalase biso nzembo ya trop c'est trop ya lisanga nzakomba po ete eyebana koaccompagne invité na biso oyo ayaki kotalisa biso droit de l'homme ndenge totolanda biso nyonso régie soki bozali elongo régie bobalansele biso nzembo ya trop c'est trop. L'émeute et la colère dans les rues de Minneapolis. Depuis jeudi, des manifestants visent les commissariats, brûlent et pillent. Une scène troublante, celle d'une intervention policière filmée par des témoins. La vidéo de 10 minutes montre George Floyd, un quadragénaire noir, suppliant les policiers qui l'ont plaqué au sol. George Floyd appelle à l'aide. Il meurt quelques instants plus tard. Na États-Unis babomi biso théâtre, na USA babomi biso théâtre, bazumona black man lezi moto te. Trop c'est trop, now we never back down. Uno azo ebate asala tuwaye bango, oya sakiti ba alongola kiti bango, makambo ezosale mana mokili tokyo belango. Déjà ba imilia biso pe ya trop ba ebiango, soki tosale loko te tokomona ngo. La police américaine sikoyo penza balekisi, racisme et narcissisme sikoyo penza balekisi, soki tosale loko te tokomona ngo. Na moi makasi bato bazo tambola, la police bakangi George Floyd babo maye, bafinye genou na nik babo maye, azolo bazokanga bango balinyo tikende, criminel na moi makasa zobo mamoto na miso bato, assassin na moi makasa zobo mamoto na miso bato, tia kati motema bazui epe bakena ye, eko mama wapi soki policier akangi moto ko
naye na mika tia kokufa mais tout ça parce qu'il est noir yango il faut vous traiter ainsi. L'infraction la plus stupide au monde est le fait d'être noir. Non, trop c'est trop, now we'll never back down. Trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop pour eux pour regarder. Trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop pour eux pour regarder. Au Kangi, au Betty, au Bomi, tout rôle pour regarder. Au Kangi, au Betty, au Bomi, tout rôle pour regarder. Balingi balakisa bango bazaba nani, balingi bamimona bango bazaba nani. Po makambo yo babandi yango lelo te. Depuis la nuit des temps balinga moto mwindo te. Ti lelo basola kisango na polele, bango tu bazosala yango na polele. Soki eza moto mwindo bakosangele na polele, soki eza black man bakobeta ye na polele. Bakitisaka biso balingaka tomata te, basekisaka biso me na mitema esukwama te. Tolobi yango na nzembo po todenonse makambo yango. Mindele na bango tu baza baraciste bacriminel, basalaka semblant beti balingaka mondialisme. Mais pas na bango oyo balingi eza égoïsme, baza bajaloux race noire toyebi yango. L'homme noir est plus fort que bango bayebi yango. What can do black man babanga kango. Les lots des États-Unis mais indi bazomona ngo. La Minneapolis moto moto, na Chicago fire fire, Miami moto moto, New York City fire fire, na Washington moto moto, Los Angeles fire fire, in Texas moto moto, everywhere fire fire. All black people stand up, say again, Black Lives Matter, la vie des noirs compte. 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 Oh, makambo basala biso eske basala kango ba chinois. Makambo basala biso eske basala kango ba indien. Makambo basala biso eske basala kango ba arabe. Donc bango bato biso de batenten. Yo, ka police bozana bino makasite temne boya moko moko to kopeta bino to panda bino. Tous les noirs en Afrique et partout dans le monde, battons pour notre dignité, pour sauver notre identité. Trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop pour eux pour regarder. Trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop pour eux pour regarder. Au Kangi, au Betty, au Bomi, tout rôle pour regarder. Au Kangi, au Betty, au Bomi, tout rôle pour regarder. Lekonanga Floyd de Bioke na Kanda, Kanda Mawelati peuple américain. Et tous les noirs dans le monde posant des konabiso. Yango to telemi pour la fin ya système d'oppression. Soki ba yokite bisope toko yokate, soki ba tikite bisope toko tikate. Rest in power. Maintenant, nous avons balandi wana ezalaki nzembo trop c'est trop oyo et bimisi invité na biso Tata Pero na ndenge totalisa bino tango nyonso télé matin ezali esika tobetaka masolo et masolo oyo ya tina nde na bongo bokende kotonda promoteur ya chaîne oyo Vom Télévision wana Nesonga Nzila Fumukuso Kiamunzala Panda na Ngola. Initiative oyo ezali ya bango na tinete ela musalisusu bayindo kwete makanisa bayindo lelo ezali penza ya kotengama kasi bango na nzela ya chaîne na bango oyo bakeli Vom Télévision nde malembe na ba masolo tozobetaka na ba sujet toyaka na yango na ba émission nyonso tozalaka nango na chaîne na biso Vom Télévision ezali komemela biso toujours ba mateya ezali kolamusa biso ba makanisi ezali kozongisa biso na nzela na boyebi oyo toyebaki te na bongo totonde mingi
fumukusu kia munzala panda na ngola elongo na banengwa ki ala kyo pe libota mobimba ya Nelson Nzila biso ya eminei tokolobela inconscience awa tokolobela inconscience nengwa senga tokolobela inconscience kozala koyeba eza liwa eza penza liwa ya ndambu te kasi ya mobimba kasi si jona tokozala invité nani oyo akoya kolimbolela biso inconscience matondo penza tozoyamba kaka lisusu ndeko mopanzisi yango tata Ntsumbu Maimona oyo wapi bazoya penza kopesa biso pole na likambo oyo etali inconscience to pe kozanga koyeba soki bazali penza pre bakotela biso na plateau matondo mingi wana ezalaki kokota ya invité na biso oyo tokolobela sujet ya inconscience bango bazali moko ya mopanzisi yango ya vuva mu télévision tata Ntsumbu Maimona biso tobenga bango mingi kolo makanisi po makanisi ezalaka bango ntango tokanisaka ezalaka nde tokanisaka bango mbote na biso tata Ntsumbu mbote tata Ntimba Maswama mbote na Nengwa Senga mbote na bandeko baso oyo bazali kolanda biso na ngonga oyo pesengo makasi na lolenge bandeko bakanisi biso po tokoboko kabula na bango plateau na bango mokolo maya totondi bino botondi na ndenge boya nolina libengisi oyo tobengisi bino na tineti elongo na bino boya botalisa biso bandeko balandi bayeba penza inconscience ezali nini mais kasi na kati ya tranche na biso ya télé matin nde bozomona badasi eza liboso na biso awa tomelaka kafe oyo eza kafe kafe oyo eza liboso wana ezali ya bino eta kandi tozomela boye oyo kopa modèle nini oyo bosali boye oyo ezali artiste tozozonga na bokoko na biso esalami nani esalami na kokoti nde artiste ayebi kobongisa yango malamu kafe wana elambamaki na Nengwa Senga Yula ye moto asungaki biso na eteni wana ndeko Ntsumbu po tokota na sujet na biso ya inconscience mpona bino inconscience ezali nini matondo mingi tata Ntimba Maswama tobandi ntango tozoya mpe ntango tovandaki tozotala nzembo oyo bobalanse nzembo oyo ya trop c'est trop en tout cas biso esika tovandaki tolobi est-ce que bandeko mpe bazwaka libaku ya kovanda mpe kosala analyse na nzembo oyo ya trop c'est trop pamba te soki otali nzembo wana ya trop c'est trop otali lolenge mondele azofina ndeko wana ya moyindo elongi donc automatiquement bato baza conscient nde na minute ozoyeba ngongo oyo banoir nyonso nde baza mobilize na lolenge moko akosalama ya kosakana te mais lokola inconscience oyo elata bato mpo ntango bolobi inconscience eza moto azali kosala likambo na kozanga koyeba moto amiyebi te or moto amiyebi te so ndakisa lokola moto ya liboma lokola miyebi te eza koko so kwa boko défendre mai oyo yayi tobandi bandeko baleki liboso aya mobiso doya bandeko balobeli ba droit de l'homme balobeli ba langue balobeli ba tombola donc moto oyo amiyebi te oyo azali to moto ayebi te mai azali kosala elingi kolobaki na bomoi na ye aza motu mo aza inutile bref ane ata basali mai maso ya motu ya liboso to mai mazangi motuya moyo kokososola yango ezala ti pamba te omiyebi te Nengwa Senga okobakisa nini na oyo invité na biso atalisi biso matondo mingi ndeko Ntimba Maswama ndeko Ntsumbu bolobi inconscience eza kozanga koyeba inconscience ekoki kokumbela bato nini to mpe kozanga koyeba ekokumbela motu neti nini Nengwa Senga inconscience ememaka makama ebele inconscience ezali ta na mbuma moko te ata niveau oyo babengaka mbuma ya makaku ya mokie ya bolamu ekoki kokumbela na bomoi ya bato soki lelo otali mabele ya Afrique lolenge yango ezaleli désordre kobomana kokabwana nyonso oyo ya mabe ndakisa lolobeli ndeko azalaki liboso atolandi na bokebi nyonso ntango alobi ke moto asombi lichette ake po abomela yango bato mais soki bokangi moto ya bongo bato moko songolo baye soit disant bato ya droit de l'homme et puis bino na kati ya mabele na bino bozobanga mpe bato ya bongo dans la degré ya inconscience na kati ya inconscience moto azondima abima na balabala po afinga mokonzi ya mboka na ye tobandi ntango towiti kolekisa bamaponomi awa
omona moto maleki otali moto boye engambe ya mobali otali nengwa to mwasi yo moko na kotala bopesi ye lokundu mais azoloba nini soi-disant nde tolobaka mais azoloba ke président Macron alobaki omoni président na biso na France baboyi koreconnaitre baélection oyo France aboyi koreconnaitre président na biso États-Unis aboyi koreconnaitre tala degré mokolo nini biso tokolobaki toboyi président to pe président na biso boya président na bango yango tolobi ke po moto akoma na niveau pe ya kodéfendre mabele na ye to akodéfendre to akoprotéger bakonti na ye eza kaka eza fausse à la conscience. Or lokola tokoma inconscient eza kokoso po tokoba bokosala mai ya malamu mpo nete tolobaki mondele ntango avandaka na mabele na ye azotalaki abi bato oyo lobi eleki tobandaki kolanda émission moko na forme télévision mondele moko atelema na kati ya assemblée nationale ya Belgique azoloba lolenge nini babelge baboma bacongolais plus de 10 millions congolais à l'époque c'est wana Congo ezalaki plus ou moins à 20 millions d'habitants. Donc Léopold aboma moitié de la population. Alors on a 4 assemblée nationale il y a ba belge. Mais ba yindo pe batala yango. Bayoka pe ba otala yango. Mais lokola baza ba conscient. Moi ba ko agir exact. Biso lo ba ke loko moko mundele to ngavanaka. Atala ayekola déjà moto moyini. Alaki si documentaire nenge bakata bakoko na biso maboko. Nenge balatisa bango explosif nenge basala bango maye maso ya basala bazozwa moto bakangi esinga na lokolo batie na nzete makile kei na sens contraire tie komi na moto akomi kosenye tie akufi mondela lakisa yango na badocumentaire mondela azolakisa lolenge azwi moto akangi ekadena na monoko mais lokola bato baza inconscient ata bolakisi nyonso wana ozomona président ya mboka lokola France pays moko mokie soko tali pe mokonzi ya mboka ngo na nzoto boye mokie msusu na tata ntumbu msusu na za moko vunduka mokonde mais azobengisa mokonzi ya mboka ya mabele oyo etonda bomengo pe leki na monene eleki mboka na ye na monene pe leki mboka na ye na bomengo msusu pe mokonzi ya mboka ngo aleki pe na monene mais lokola mboka ngo to mabele yango ya Afrique mingi toza be conscient. En tout cas, conscience ezali maya mabe koleka ndeko nanga mopanzi sango nengo asenga elongo na tatantimba ndeko ntumbu bolobi inconscience eza mabe tokoki penza kosala nini na kati ya mboka na biso to pe na kozala na biso po tolongwa na eta inconscience oyo toza nango lelo matondo mingi nengo asenga na kopesa bino ndakisa moko nzete akoki kozala monene lolenge azali na libanda na eboye mais po mona monene ya nzete kitoko ya nzete mbuma ya nzete source oyo epesaka nzete bokasi amonisa kozala na ye ezali misisa mokolo nzete akobota kaka lolendo oyo amona bike na kabwani na misisa ezali mpe kokauka ya nzete elingi koloba nini mondele ayebi mpo moto moyindo azonga conscient esengeli atonga boyokani ya malonga na tatakeli likolo na se e na nzela ya nani na nzela ya fokokimba pamba te maître ya sagesse ezali tata mokeli maître ya intelligence ezali tata mokeli maître ya abondance ezali tata mokeli lokola biso tozali ba créature na ye po tozala na abondance tozala na intelligence tozala na sagesse esengeli tozala na boyokani ya malonga na tata biso bato tozali lokola partie physique ya nzete faut tozala boyokani ya malonga na misisa ndenge esalaka tobota mbuma ya malonga yango komona ke biso baafricain biso bayini lokola tozali na boyokani ya malonga te na tata mokeli totala résultat ezaka lokola nzete oyo azali na boyokani ya malonga te na misisa na ye akokauka or lelo po tokoma baconscient tolongwa na eta oyo ya inconscience esengeli totanga nsiku nyasemono anzi oyo ezali koteyama epai ya fumukusu tia mzala pana bango tobandi moto oyo ayebi sekele lolenge nzete kabwanaki na mosisa ezali fumukusu tia mzala pana bango na oyo toboya na oyo tolinga eza verité pamba te kotala mabele na biso lelo tata ntimba tobandi bino bosalaka mingi émission ya bilenge okomona basali makadamu batie mpe bakaniveau mais moto akolongwa na fulu na ye ya ndako bosalité na ye ya ndako na kaniveau na balabala inconscient okomona mpe moto mosusu azwi fulu
oyo ezobimisa solo ezomemela bato bokono me ake kokundela ngo libulu esika bato bavandi moto akozwa biloko oyo esi batia baformole ebeba deja oyo esali 2 mois 3 mois na bato yango ekotawa service mpe oyo ekontrolaka ezali me bazopesa yango bato balia ndeko tumbu na kati ya inconscience lelo tozomona bandeko na biso ebele bayindo bazoyina bamboka na bango bazokende na bamboka bapai wana mpe eza kaka inconscience baza conscient to mpe makambo wana bazosala na kati kufa na banzela nde baza wana nengo asenga moto mosusu ateki lupangu na ye nakende na nga ka poto adage moko elobaka mboko okóma te mapate ekweya omoni moto aza na kati ya conscience ayebaka te maye azosala mikili oyo bandeko bazolula yango tolobi ke bokoba na kolanda voir mu télévision toyaki na elema moko na permission na bino soki bokondima kopermettre biso botala bandeko bayindo oyo bazokende koluka bomoi soi-disant na mikili ya bapaya ke kuna nde abondance ezali lokola batie makanisi ke na mikili ya bapaya na occident to na orient kuna nde mbongo ekweyaka kokweya bandimi kozwa mapangu na bango to makoki ya bango bazala ngo na mabele na Afrique bateki yango to basakrifie kaka bakende koluka bomoi na mikili ya bapaya me kokoma na bango na miso bazokende lolenge ya clandestin me kokoma na bango kuna tala lolenge mondele azali kosala bango elema toyaki nango mondele azotala ma moto oyo aza na kati ya mai lolenge azokufela azomona ye epuis bazofilme bazoseka mpo moto ake koluka soi-disant bomoi ezali kuna tala degré ya inconscience oyo biso bayindo tokoma na yango inconscience eza maladi moko oyo tolobaki eza mabe ya mabe koleka donc bato bazokufa lokola nayebi te soki toloba nini toyebi te toloba nini yango na permission nde tolobaki ke soki bokopermettre bobalanse elema wana botala lolenge bayindo oyo bazali kosakrifie donc ateki nyonso ya awa neliki akeluka bomengo mais réalité bazokuta na inconscience nyonso Régie bobalansele biso élément invité ayaki na yango ezali élément esali biso vraiment pasi mingi oyo invité ayelaki biso tala degré niveau oyo moyindo ndenge invité azotalisa biso inconscience ndeko élément boyeli biso wana esali biso pasi mingi tata mama swama inconscience ezali eloko ya mabe ndeko auti koleka liboso na biso alobaki lekama droit de l'homme moto esengeli babatela bomoi na ye aza na posa ya kolia esengeli alia esengeli amela avanda na bacondition ya malamu me totala ndeti mai ya boye mokolo moko te droit de l'homme elobela yango mokolo moko te elokola mpe biso bayindo toza beconscient mokolo moko te mpo baactiviste wana oyo ya droit de l'homme na mabele na biso mpe bazali mais mokolo moko tomona même média africain etelema esensibilize bato na mai oyo parce que mondele akoki koya awa ata aza na papier te bakoconsidere na modele oyo te mondele moko soki akufi na afrique mais okomona sensibilisation ya bamédia na bango ezali pasi inconscience mais motala ebela bayi omoni tala omoni nde otali moyindo tala akufa baosika bazoseka babike akufi bayindo bazotalaamelima ye akufi inconscience matona mingi bandeko balandi tozokoba masolo na biso oyo tozosolola ya inconscience ndeko tumbu natamaswama boyi totalisa biso awa ete totanga siko yango tokotanga yango nani yango akotangisa biso siko matondo tata ntimba maswama tobandi ndenge toyebisaki bino ete soki nzete akabwani na mosisa nzete akokauka mais ata osali bokasi ozwi bafimi obwaki mais lokola kaka nzete akabwolaki na mosisa moye nzete akokobota ekozala te nzoka moto ayebi sekele oyo ekosalaka nzete azonga so na relation na molonga na mosisa ezali bongo fumukusu kia mozala bana na ngolo lelo fumukusu abandaki liboso ye moko mais lelo bakomi ebele soki otamboli okomona bacentre ya vuvamu ezali bisika nyonso bafumukusu bakomi ebele pamba te fumukusu lokola azwaki sekele wana tata mokili atalisi ye sekele ya kozongisa so boyokani ya nzete na mosisa otazoba nzete na mosisa eza lokola figure de style tozosalela donc nzete eza lokola biso bato mosisa ezali kwa tata mokili
lokola ezali maître ya connaissance, maître ya sagesse, maître ya intelligence. Bref, vani babaki vivant mu télévision, ezali etando ya bwanya, etando ya mayele ya biso bayi. Donc tango to pusani pembeni ya centre ya Vuvamu esika nyonso yango ezali bakotangisa yo mibeko miyabikela to siku ya semono anza. Ina nzela ya siku ya semono anza nde ekolongola yo na état ya inconscience ekomema yo conscient. Et quand on est conscient, nous sommes opposé à l'acte. Nous sommes na bénéfice pour na mabélé na biso bayindo, pe ko na bénéfice pour na biso bayindo. Prévaner lelo ceux qui ba dirigeant mingi africain. Bazana kokoso makasi ya ko diriger ba pays Afrique pour majorité à population na bango baza ba conscient. Bazo protéger ba dirigeant. Quand la population ya monte tadatimba. Pour dirigeant à réussir, il faut travailler la population à conscient. Aussi la population qui est inconscient, dirigeant parce que ceux qui France a lobby, États-Unis a lobby, Allemagne a lobby. Ceux qui population est conscient lobby que pas question la Belgique, pas question la France, dirigeant la biso bako kamamboka on a bosso mignos. Mais ceux qui dirigeant la biso bako kamamboka on a bosso mignos parce que majorité de la population basa un état d'inconscience. Maintenant mingi tata Tsumbu nengwa senga. Na nyoso invité à lobby boko bakisanini. Matondo mingi bandeko balandi na nyonso biso nyonso toyoki o invité na biso aditaki penza na sujet ona muzindo makasi atalisi inconscience o ezokumba na kozala na biso tozomona bastor o bandeko na biso bazolula mikili ya bapaya bazokende kosibir baconséquence moko ya pasi o biso totikali totire leso na o bandeko na biso bazoniokama nango kasi babeti sete babi nyonso wana soki ezokomela biso po boyokanya malonga eza lisusu te nzete ekabwanaki na misisa na yango kasi na suka nango po tozonga en contact na nzete oyo tokabwanaki nango na ebandeli totanga nsiku ya temono anza oyo fumukusu bayeli biso toleka na bisika nyonso oyo bavula to pe bacentre ya religion africaine ezali tokomona bangunza fumuki mbangu baza wana bakotangisa biso nsiku po ezongisa biso baconscient tozonga na nzela tozala batu toyeba kokanisa lokola batu tolonga na eta oyo toza lelo ya kolia na fulu ya kokanisa lokola maboma ya kosala nyonso kaka na eta inconscience eza penza pasi mingi solo bandeko na biso totanga penza nsiku po elamusa makanisi mabiso matondo mingi ndenge atindi biso na bacentre religieux africaine me kuna biso toinsiste bangunza ya fumuki mbangu mpo bangunza baza ebele me awa tozolobela bangunza ya fumuki mbangu wana vraiment solo topesi mbote na bangunza fumuki mbangu nyonso vraiment na mosala oyo bozosala na ntina kolamusa lisusu bayindo bazonga na esika babungela nde bongo totondi botondi ndenge invité na biso aye kotalisa biso ete nesongi ya nzela fumukusu nzala panda nangola ye wana nde nzela oyo tokoki kolanda lelo tozala bato oyo tozala considéré na mokili oyo tozala conscient nde nesongi ya nzela oyo aponami lelo wana ezali bango moko te basi autoproclame me kasi tozoyoyi bango na nzela ya misala na bango mpo fumuki mbangu alaka akotinda motangisi na tina ete akotangisa mokili mpe akozongisa bayindo banso na esika babungela nde nesongi ya nzela fumukusu kiambu nzala panda nangola bongele meso mwene tala esika ebeki suka ya émission na biso soki bolanda biso malamu na bandako na bino na nsima kamera tozalaki na tata Kwaku Maisha bazalaki elongo na tata Mayunga Futila bango nde bayebaki na kozwa bilili na tina ete tobima malamu bazali elongo kuna na tata Timba Superlatif tobosani te tozalaki mpe elongo na tata Zubila bango bazalaki ka na technique mpona kosunga biso manso eleka malamu mpe bongo tozalaki vraiment na kimia mingi sécurité elekaki malamu mingi topesi mbote na mokambi mbuta oyo asungaki biso na sécurité mbote mingi na mokambi mbuta vraiment toza à l'aise awa na Vuvamu télévision sécurité eza assurée topesi mbote na ndenge asenga yula la reine de Nzinga bango balambela biso café ya mokolo lelo bosani te directeur général ya chaîne na biso tata Kwamambu pe bongo directeur de programme na biso tata Kakonda Mbui de bango bayibaka kokamba biso
bokende na yango wana verre na biso verre wana ezali ya biso tomele wana ezali tomele la yango awa ka esali kitoko makasi tango boya sima kaka bomelela kaka wana tala esika bendi suka ya tele matin na biso mokolo lengo tozali na esengo makasi pona ko kabana na bino kasi sengeli masolo ekobana yango me kasi télévision ezali ngonga nde tobendi suka ya tele matin na biso mokolo lelo tozalaki elongo na nengo ya senga lokifimpa bango bazali co-présentatrice ya émission na biso nengo na biso tolingaka makasi tala bonzenga o bazali na yango ntango nyonso bokobana omona biso kaka elongo na bango kimia fumuki mbangu ezala na mabota na bino tokutani mbala ya nsima totika malamu